nde sikoyo ozwi mai oyo osombi na tangawizi après obandi kofina donc ofini opresse mai wana ntango opresse après batangawizi oyo mosusu ekotikala oyo okolinga kobwaka nano fozwa mai moke otie lisusu kuna na tangawizi oyo olinga kobwaka wana osali mosusu opresse lisusu ebingisa susu mwa jus wana ya moke po batana na tangawizi ebataka ezalaka mwa quantité ya bien après otie tangawizi otie anana obe citron miel soki okolinga baoyo mpe balingaka na bango suka tika kosalaka wana nde kosala susu makasi koyo voilà eloko na ngai kaka na yebisa na biso donc eza susu na ndenge ya kolinga te basorte mosusu mpe ya kosala bajus ezali na yango malembe ndenge nzambe akopesa biso makoki mpe ya kosunga tokoyebana kosalanga te toujours kosala neti oyo surtout bapapa oyo bafumbaka meme biso bamama toza na besoin mpe ya omelaka batangawizi mingi esungaka mpe biso eza malamu soki okotongola te lisusu bakolaka bango tongola tangawizi osisi kobota azokota te soki okoka te melaka kiri ya tangawizi ekoede yo mpona motu. Merci mille. Ciao.